bandeko nanga makambo. Makambo na makambo ba chrétien ya lelo somo. Ba chrétien ya lelo la famille ekomi somo. Yango soki ba chrétien basali mwa makambo batiaka ba chrétien nyonso ensemble ata soki eza chrétien ka moko. Omona batu nyonso bakomi ko recadrer bango. Parce que chrétien moko asalaki mwa makambo moko boyi. Alors bakotia batu nyonso corps du Christ nyonso. S'il s'agit à koya ko sambwisa bango, bakoya ko sambwisa bango. S'il s'agit à koya ko seka bango sur les réseaux sociaux, bandeko nanga bakoya ko seka bango. Komi nango bongo. Parce que bandeko na biso ba congolais mosusu, bandeko na biso ya ba chrétien mosusu, makambo komi ko sala bandeko nanga ekomi makambo moko ekomi koyokisa soni, ekomi ko sala pe pasi pasi penza mingi surtout pour na corps du Christ. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino pasteur Moïse Mbiye. Bande konanga na memeli bino pasteur Moïse Mbiye. Côté mosusu kandenge tokendaka ebele abatu deja babengaka ye le plus grand pasteur célibataire de la République surtout démocratique du Congo. La famille kandenge tolobaka kandenge tobetaka masolo. Chez Étoile Lune Inès TV, tulobelaka nyonso. Ezala teke no batu o bayembaka musique yo tobengaka musique profane o bapagano. Soki eza ya koinda la famille toyaka. Ezala keno batu a théâtre mikolo batu maboke soki nini eza ya koinda. Bande konanga s'il s'agit ya koya koloba toyaka. Biso tolobelaka nyonso penza makasi. Ezala bongo. Donc chaîne na biso tozalaka awa nyonso ezoleka bandeko nanga toyaka tobeti na biso masolo na ndenge moko ya bien. Avant tokota na mwa masolo na biso ya pasteur na biso Moïse Mbiye. Ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso to. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso makasi. Bande konanga kandenge Étoile Lune Inès TV alobaka ezalaka bien soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu bande konanga talelaka heure. Soki omoni ke eza nango tongo na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango midi na osenga na yo kota penza olia souper na yo. Plutôt olia plutôt repas préféré na yo. Soki omoni ke eza nango pokwa Étoile Lune Inès TV osenga na yo kota olia souper na yo. Na système moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga lelo Étoile Lune Inès TV amemeli bino pasteur Moïse Mbiye. Totie poto ya pasteur Mike Kalamba ite, mais masolo to beta lelo eza masolo oyo et concerné pasteur Moïse Mbiye et concerné aussi le pasteur Mike Kalamba. Ebele abatu ba otuna mama Étoile Lune nini lisusu makambo nini omemeli biso. Kande boyebi mama Étoile Lune azalaka surtout et encore mama ba news biso tomemaka nyonso penza toyaka to sala ba analyse nyonso tomemaka toya
topesi ba information wana ezalaka mosala na biso. C'est comme ça. La famille. Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Solution ya sursir ezalaka kaka place moko. Place wana ezalaka GAVCARE. Kuna nde solution makambo nyonso ezalaka. Bandeko nanga na ye koyebisa bino. Soki oza na maladie moko etungisaka yo des années et des années. Jusqu'à présent nano zwa solution te na kosenga na yo benga GAVCARE la famille kuna ozwa solution surtout ya makambo na yo nyonso na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga na mwa problème na biso tozonga na mwa makambo na biso tozonga na mwa kandenge tobeta masolo makambo na biso ya lelo ya pasteur Mike Kalambai et le pasteur Moïse Mbie. Qu'est-ce qui se passe makambo lisusu nini eza ya koinda nini eza ya kobeba oyo esali keno Etoile Ines TV lelo aya kobeta masolo. Bandeko nanga ezosala pasi mingi pe mawa ezosala penza pasi bandeko nanga na motema. Ezala makambo mususu tolobaka te mais ezala makambo mususu tozalaka toujours et encore obligé ya koya koloba na ndenge moko ya bien. Ndenge eza boye toutaki kolanda live moko ya pasteur Mike Kalambai. Live wana asalaki batunaki ye bamwa mituna ebele. Mais biso tokota nanu lelo na mituna wana te. Oyo penza e concernaki biso ezalaki makambo ya pasteur Moïse Mbie na pasteur Mike Kalambai. Batuni ye pourquoi oyaki ko reprocher to ko sala remarque to ko ya ko répondre le pasteur Moïse Mbie publiquement. Bandeko nanga selon le pasteur Mike Kalambai alobaki que non soki ayaki ko répondre ye publiquement parce que premièrement tango makambo ali boso ebimaki abengaki le pasteur Moïse Mbie na privé asololaki na ye mais c'est comme si le pasteur Moïse Mbie ayokaki na yete. Alors tango amonaki lisusu le pasteur Moïse Mbie ayaki lisusu sur les réseaux sociaux pour na koya ko sambwisa ye. C'est ainsi que lui aussi de sa part a se décidé que non. Comme aye, ayaki tour à liboso, na sala ki sembla, tour à mi balé, na osala lisusu sembla te, mais il faut na sala nini, na répondre yépé publiquement. C'est ainsi que yépé a kenda kito ayaki sur les réseaux sociaux pour na ko répondre pasteur Moïse Mbia.
Bande konanga ebele ya batu kandenge tolobaka ezana makambo mosusu batu mosusu basalaka. Mosusu tomonaka batu mosusu bamonaka na bango nasali nanga nasali bien. Mais ezana batu mosusu pe bavandi ezo travaillaka bango. Batu baye na ba question na bango. Batuni. Bango nyonso mibale baza basali ya Nzambe. Est-ce que s'il s'agissait que to s'il s'agit que baswana, il faut que swana na bango eleka kaka sur les réseaux sociaux. Bakoki ko salango na kunzute. Wana eza question ya liboso. Question ya mibale la famille. Batu baye kotuna. Pourquoi le pasteur Moïse Mbiye na le pasteur Mike Kalambay bakomi ko vivre vie moko neti ba osala compétition neti bakomi oya ngia sala boinga pe fona sala oya sali boinga pe fona sala bato bapesi exemple neti exemple ba église bango nyonso babandaki koyemba et du coup tonto monaki pasteur Moïse Mbiye akomi pasteur de l'autre côté to komona pe pasteur Mike Kalambay akomi pe pasteur. Eza nini bato bakomi kotuna est-ce que basala Nzambe pe bakoki kokota na makambo wana eza motuna la famille ka ndenge tosalaka ba commentaire na bino natikeli bino déjà espace to place ya osala ba commentaire na bino ka ndenge tosalaka. Étoile Nines TV ye akoloba tellement que musala na biso esengaka biso ka toloba yango na kosala nanga analyse nanga na koloba bande konanga tango bo sala ba analyse to sala kango ezalaka point de vue na yo tango sala point de vue na yo ezateke oya kosambusa batu awa oya kofinga batu awa te to sala analyse neti bana ya Nzambe. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans na Gavker. Oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moisi et kimayo. Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ga déjà la famille nasi nazwi nanga lobiko na Gavker siko yo ozozela nini pour que ozwa oya yo soki nano zwi ya yo te Étoile Nines TV ya osenga na yo kota na Gavker la famille okende pe kozwa lobiko na yo na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga na mwa makambo na biso ka ndenge tobando beta masolo mituna eza tolobaka toujours soki bosala ba commentaire ezalaka ba point de vue tango osala point de vue oza na besoin ya kofinga mutu te mais salaka point de vue na yo na ndenge moko ya bien selon ndenge ozomonela makambo ekosunga pe batu mosusu. Avant na kota kuna avant ngana pesa point de vue nanga et kozala bien nanu na ya kopesa ba matondo. La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais na salaka toujours effort
ya ozala reconnaissante envers batu oyo basalelaka nga bolamu. Yango na ye nanu kopesa bamatondo ebele epai ya ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, azalaka toujours elongo na Étoiline Ines TV, wana aza ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Bamatondo mingi na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV, ba openza bazwaka ta na bango pona olandaka biso. Ce n'est pas donné à tout le monde. Soki lelo toza na ba abonné na biso fidèle o bazalaka vraiment que non chaque fois que Étoiline Ines TV atiaka vidéo, en tout cas bakotaka batalaka basalaka ba commentaire na bango mosusu babengi biso pona opesa biso ba conseil. Batu wana bandeko na nga na ekopesa bino bamatondo ebele. Ntango na oloba bongo na moni Linda Bukulu ye penza azelaka na ye émission boye. Mosusu otie titre avant ozo publier ka boye mbala moko ye déjà commenté nga mutu a liboso. En tout cas grand merci Linda Bukulu. Grand merci na mama na biso mama Joséphine depuis quelque part mama moko azalaka pe na ba conseil kitoko. Merci beaucoup maman pour na soutien na bino envers Étoiline Ines TV. Grand merci na madame Judith Diampovisa. Grand merci de konanga ya mwasi talaka yo mwasi nzambe. Ye ata soki téléphone na ezo compliqué ndenge nini omona mosusu a changé à koti na ba compte mosusu mais a osala commentaire na ye na suka a signalé à yebisio que non Maman Étoiline, c'est Judith Diampovisa. Grand merci na yon de konanga talaka yo. Grand merci na madame Madeleine Keta. Na pesi ba merci ebele. Na pesi ba merci ebele na maman Germaine depuis États-Unis. Ye penza alandela raba émission na biso pas possible. Kobenga pe biso talaka ka kutuna raba santé nyonso en tout cas c'est la rabiso kitoko. Grand merci na bino nyonso boza na bino ebele na pesi bino ba merci ebele. Madame Kiong nazobosa na yo te talaka yo mwasi nzambe na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga ka ndenge na bando loba ka ndenge to bando beta na biso masolo ya ba pasteur Mike Kalambai. Soki tokoti na question na biso ya liboso kotala ndenge pasteur Mike Kalambai ayaki ko répondre le frère Moïse to le pasteur Moïse Mbiye alobaki ayaki ko répondre ye tango batuni ye relation na bango entre les frères Moïse Mbiye na le pasteur Mike Kalambai relation na bango ekoma ndenge nini. Bandeko nanga pasteur Mike Kalambai alobaki keno ye na pasteur Moïse Mbiye batikalaka ba frère bazaka ba frère c'est fini. Yango ezalaki penza réponse na ye. Et puis tango baye kotuna ye pourquoi opesaka ye ba reproche en public. Reproche oya pesaki. Bino moko boyokaki ndenge na alobaki na ye parce que na liebisaki to na pesaki reproche na ye liboso na kunzu to na privé ayokaki te. C'est ainsi que fallait na mema makambo kaka sur les réseaux sociaux comme ça mutu nyonso ayokango. Mutuna eza pourquoi bandeko nanga mutu nyonso azalaka na ba raison na ye. Parce que mosusu to salaka makambo sans komitia na place ya mutu te. Biso tokanisaka comme le frère Mike Kalambai azabongo. Donc ye penza azana motema moko munene makamyo so sala akoya ko répondre te parce que aza pasteur parce que ayemelaka nzambe ebele abatu tokanisaka bongo et pourtant bango pe bazalaka na mai pe na makila baza pe batu neti babiso ka ndenge tozalaka muto asali yo mwa eloko mosusu komi kotambola nango mosusu ozokoka ta kutu kolala te parce que muto asalaki yo mabe. C'est de la même chose avec nos pasteurs. Mosusu totiaka ba pasteur likolo na niveau moko pas possible. Bon, eza na makambo mosusu soki bosali yango na kunzu bosila na ka na kunzu. Mais soki omoni mutu azobimisa makambo to alingi asambwisa yo alingi abebisa réputation na yo mosusu ata bana nzambe
ezalaka bien ozwi pe otelemi pe mwa esika otie pe likolo na yo na se olobi non ça je ne peux pas supporter ezalaka bongo soki pasteur Mike Kalambai akontinuaki toujours kogarder silence to kopesaka baremarque to korepondraka le pasteur Moïse Mbiye na Kunzu peut-être ti lelo tolingaki to bando yokaka pasteur Moïse Mbiye azoyaka après mateya na ye abwakeli pasteur Mike Kalambai jeton et ce qui n'est pas bien bozalaki baami lobi mais esimbi te to ta ya nzambe koki ndenge tozalaka ebele ya bato babosanaka nzambe mosusu atiaka bato na vie na biso akotia bango pour un temps peut-être 5 ans peut-être 10 ans soki ta na bango ekoki ke non il faut babima na vie na yo bakobima olinga te ata soki baza bato oyo basambelaka mosusu bato mosusu babimaka na nde nini peut-être avoyager na ye bato mosusu babimaka na nde nini peut-être boswani kaka bato mosusu babimaka na ndenge nini peut-être moko azwi soki musala moko boye to azwi mwa makambo moko boye esali ke non aozala lisusu na ta na yo te yango vie ezalaka bongo siko ebele ya bato to komprenaka te omona bozalaki bami et puis bozotambola na bino kitoko après 10 ans 15 ans boye kopanzana bokomi o camarade na nga wana aza camarade mabe kutu asalaki boye kutu akendaki boye mais parce que ozo comprendre na yo te que non c'est le temps de Dieu c'est le moment de Dieu mutu oyo il faut alongwaka na vie nanga netinga na minito na koti koloba pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye soki lelo baza lisusu ensemble te soki lelo baza lisusu ndenge bazalaki te c'est par la volonté de Dieu Nzambe ye moko ayebaki ke non mutu na mutu akende nzela na ye mutu na mutu akende kola et puis soki botali bien lelo ndenge bakomi bo comprendre que non pasteur Mike Kalambai de son côté Zamba zo pambola epe talaka église na ye ndenge ezokende talaka vie na ye ndenge ezokende soki botali de l'autre côté pe pasteur Moïse Mbiye pe azokola azokende pe liboso donc toye ko comprendre que bilo mosusu ezalaka bien mosusu bopanzani pour que mutu na côté na ye akola ezalaka mwa bongo ngana omona nanga mabeti soki tokoti pe na makambo ya église pasteur Moïse Mbiye afongoli église pasteur Mike Kalambai afongoli église bandeko nanga bilo mosusu ngana koki koloba ezaka coïncidence eza te ke bakomi kosala soki ndenge nini batu bamona bango oyo asali oyo pe asali soki ezalaki bongo na temps oyo pasteur Mike Kalambai abalaki pasteur Moïse Mbiye pe alingaki amitia pression pe abala mais soki ti lelo abala te ayebi ke non mutu na mutu aza na vie na ye soki lelo pasteur Mike Kalambai akomi pasteur akomi na église na ye de l'autre côté papa na biso pe aza na église na ye la famille eza kaka coïncidence eza kaka volonté ya Nzambe na côté nanga na koti nanga koloba bongo mais comme d'habitude moi conseil ka muke to kopesa pasteur na biso Moïse Mbiye toyebi ke pe na bana mike bapesaka pe conseil conseil to kopesa na papa na biso eza kaka bana Nzambe soki mwa problème eza ata soki mutu wana bozoyokanaka te mais ezalaka bien bosilisa makambo na bino en tant que chrétien parce que tango bokoma na réseaux sociaux wana ekozala pona koya kobebisa réputation surtout pona corps du Christ eza bongo Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo. Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi
ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker baproduit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe. Papa, mama, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe esalemi na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.